Merci à nos abonnés très chers fidèles internautes. Voilà, il y a Carolina Ikwa. Télévision, pourquoi pas ma solo, il y a Bellard Télévision. C'est moi votre humble serviteur, TK Superfou Maestro, moi la maman, les cheveux, tout le monde du monde entier. Dès qu'on a eu Sabino, que les boulots m'obligent, les boulots m'appellent, les mêmes fait photo. Merci pour la fidélité, pour l'accès biso. Parce que vous vous abonnez massivement dans la chaîne Nabiso. Pourquoi pas vous voir comment coup d'œil na TK Superfou Network. Donc, Network, tout les divertissements, théâtre, musique, télé-réalité, pourquoi pas télé surprise Namino. Beaucoup de monde toujours na TK Superfou Network. Les lots, vous sentir, vous comprendre que Star Azaraka, Moko, leader Azaraka, Moko, Mukomi Azaraka, Moko. C'est Belvi Kanila patronne, maman Koma Poutine de l'écriture, maman Kata Guruma, maman Te Guruma, maman Ogoshi, maman Okigoshi, maman Gyakuchuki, a Beta Bakao, maman Bete Zukao Tizuka di. Voilà, ça confie déjà, ça poli, mais Azon di maté que ça poli. Monotonie la monotonie, n'est pas comme ma film nigérien, pas de problème, hein, bisokuna. Tout commandé à temps réel, tout ça ne moussala par rapport à game. Merci beaucoup, maman Belvi Kanila patronne pour la film qui toko. Psalm 68, verset 7. Donc, Psalm 68, verset 7, c'est un film moko est écrit par Yemoko Belfi, quand la patronne, ou Bakomela Keto, Yemoko Komara. C'est un film nigérien. Et à au film moko, tout ça là, nous sommes boité. C'est un planchate. Il y a un film il est pénéé par rapport à Indoussa et que musicien maman Belvi Kanazagi musicien c'est galinga entre Ferrigo Lobe Fali Poupa Dicap la merveille aigle. Merci beaucoup. Le bon monde a toujours en actualité par rapport à Metel de monde vidéo ya Kovodo réseau circulé dans internet comme on a yé na babaresi na bande komura balobi ke Kovo bazala juste preuve du contraire na bande koné wana est-ce que c'est vrai ma vidéo est circulé ça vraiment il y a seul ou il y a le quota voilà dans Amérique Kovodo Amérique expliquer biso que et ça ma vidéo yakala kala do to monde pe kuna jima ibele ndenge za kofinga ma trop ba bande kona biso on pour ne pas tout temps comme moi bango a vraiment donc ngala plateau na zana mona suka famille bota na kombo ya Bianca auto doit tango penser intérêt par rapport à Metali ce caméraman na migra ensemble j'espère que ça ensemble na parce que panzelenga déjà chaura na rutu chana nga mama yake par rapport à Yepsi na nga mafuba na tout venir mangwa ko bakena mani paka bokwala entu na dobo na kiu bonjour Bianca bonjour Teka moi na ba maman toujours. Vraiment, d'abord, merci beaucoup d'avoir abonné tout au Rabiso. Donc, ça dépend, il y a ma chaîne autour au Rabiso. Vraiment, là, je dis un grand merci à Belvi Kandi pour tout de l'écriture, Maman Morote, Maman Rai Goshi, Maman Ochigare. En tout cas, Yango Anatuana. Kao alali donc babi ya sara Nigeria te mande ya moto na e quoi mutu boussole mutu montre babi vraiment besoin nyonso tout botikeli kaka mutu na e wana vraiment merci beaucoup Odette Lessa Mifi Lessa Irène Kialuta Nadi Kialuta Karine Zanga Jocelyne Kialuta excellent Joël ici mon le million mauvais propre Tito d'Acosta mauvais propre Jean-Paul Kapinga le roi célèbre Christian Goma, vraiment, là je dis un grand merci à Patricia Branco et pourquoi pas Babi Boss, moi quoi était cas, Edouard Okiem. Edouard Okiem. Boss, ça manque Edouard Okiem, voilà. Edouard Okiem. Donc, ça on voit que nous bien sur la tombe, ça bien vraiment. On a ce guide tout agence des amoko adage Lubanda de Turquie Luanda Kinshasa et pourquoi pas Rose Mengi Armeline Tumba Christian Zarko gloire digitale en tout cas tous wana ba question yo et puis ba réponse yangai OK mutu na ote Aquarium Mboka Jenny le Aquarium Mboka babi 6 fois belle il y a longa 3 fois belle il y a comme 6 fois belle Jenny le fa 9 fois belle Jenny le Aquarium nazo kaita zo mona na te Aquarium Mboka Jenny Elema je te salue à passant pourquoi pas na Diamable depuis Belgique joyeux anniversaire encore Diamable depuis Belgique on a anniversaire moko zalaki kafu pourquoi pas na Gomez da Silva depuis Belgique Rachou Achley depuis Belgique pourquoi pas na yo Bellone Emmanuel Bébé depuis Belgique babi bientôt à Kinshasa donc toko zela zelo ka maboko ofungama et que ça là vraiment un plaisir et là je vois directement elle s'appelle la rose sans épines depuis Paris Elisabeth la Queen
Maman na Eden depuis Paris, pourquoi pas na famille Teka de Mona Mobimba, dans les labinets à trop. Famille Libota Paris, famille Libota Londres, famille Libota États-Unis, famille Libota Australie, famille Libota Brazzaville, famille Libota Lubumbashi. Famille Libota Kinshasa, Teka Superfilm, mon maman, papa Lega, famille Libota, allez Labino, il y a trop. Pourquoi pas dans groupe Les Baouda Cinéma, félicitations encore pour la marche de santé, c'est là qui vraiment. Pourquoi c'est pourquoi pas la maman Carolina Ikoa, ma maman chérie, pourquoi pas la maman Keren Maya, la motema ya papa Nabiso, maman Blessing. Merci. Bianca, Lelo Oyo, Makambozo Leka, toujours dans Internet. Mais devant nous, on a filmé le 6e épisode, il y a Pissom 68. J'espère que tu as filmé Nabiso Pissom 68. De la abonné sur qui banda analyse le film Nabiso à partir du 4e épisode, 5e épisode, 6e épisode. Tant moi tante vu que ma marche de santé ça belé belé l'autre va le 6e épisode d'après yo là au moins 6e épisode maman Belvikani la patronne et c'est le nom d'engeni Vraiment, d'abord, quand on a nos films, les autres qui nous avons vraiment Psalm 68, verset 7. Ils ont vraiment yango. Comment on a papa na biso turbo avant d'ici Presley pour nous pesa mwana na apesi eloko apesi eloko na maboko abini bombe eloko ata soki nga naza te eloko kolakisa ngo mutu te tome luka mutu aza oyo oza na confiance na ye nde olakisi ye toyebi tapesi mwana na nini papa na biso turbo akufi papa na biso akufi famille eyeba mama top baye bamilo bazolela basa bobo mpe baye wana tapashe na bango kaka nde bazosala epuis tomoni papa na biso Serge nini mpe azalaki wana bobo aye nani akufi papa nanga akufi aosenga na ofungo nde kutu donc papa na morgue tu ye kutu etali ye te ye bape na ofungola kende ofungola okezwa nini bobo donc ye susi ya papa comme tel bo eza te tomoni mpe maître avocat ye bobo pa ye na avocat na ye akomi mpo kotia avocat ya papa babobo avocat famille quoi maître junior donc banotangeli baarticle oyo kutu ezala te oyo baavocat voilà oyo bamaître avocat bayebi yango te bandi kotanga mwa baenzomboko bandi kosala mwa biloko moko bongo maître oyo otanga testament tanga tangi testament na kati ya testament na ezala mama milo ezala mama top atala gomo ya pamba oyo bazwi te biloko ata bobo ye moko ata ceinture ya papa na bango boye azwi te biloko tu ekepa mwana na mwasi aveugle mwana na biso oyo wapi tokomona toyebi te eske aosunga mama leya po mama leya abenganaki ye atretaki mwana na ndoki mpo aza aveugle lelo sikoyo aherite biloko okutu oyo asatanda te na vi na kozwa biloko ya bongo mapangu nyonso ya turbo bambongo nyonso biloko nyonso bapesi mwana na mokie bakomofinga mwana na ndoki iparitike mwana na moto alie turbo po bakomeka marie jean abi bakomeka mwana noka mutu pasi bakepa turbo mwana nasala boye turbo mais oui akende na ofelina adopte mwana wana mwana nakomaki ya ye ce n'est que normal bo baza impoli bapese nini bo baza éducation te 5e épisode tomonaki turbo abanda kosola na bobo abanda kotalisa mwana atalisi mwana c'est vérité mais vu que mwana apparemment azali na mwa mbri tala aye na mwasi na ye mwasi na yabi mais eza makambo ya famille so makambo ya famille bonge bosola ngo na bavoice bonge bovandisa bonge bobengana boye réunion boye to bonge bosola ngo ata na baudio ayebaki papa azokende aokende et puis je m'excuse baye kolakisa susu nini oyo ake kopesa rapport epa papa Serge wana eke entre 3e ou 2e épisode boye ake pesa rapport epa Gino Gino atoyesa balembaka mwana te topesaka mwana conseil papa Serge ake luka bobo basola bo bazolisa papa Serge ke abiso ozoloba makambo na biso na opapolomba ata camarade ya papa na ye abangi ata te epuis na matanga azotuna papa azotuna Gino ke abi yo oza na ntango Gino abi ayebisi basi na yebi okevanda kuna parce que tosona mama famille yo oza na famille awa yo mpo ozaka nde mona bango oza na famille te bovanda bino nini to baka ndenge moko tomoni mpe tv de mer wana tv kovodo le mer
Demer TV wana pas ya confirmer makamba famille bato matanga dasi bakundi mais demer ayi na téléphone ye pas ya kati o filmer makamba bato bazoloba déjà que o mowei dasi ke bakundi mowei bazokabola testament na bango yo zoya na TV na yo wana mama ta mama yebi no ekipaka te tala matanga bato oyebi te o mama nasala nini donc azwi ami meme TV na kati wana po afilme makambo bata dega songi eza pas demer voilà to yesusu na ngamba papa na biso mare en tout cas bravo na Sylvie teka omoi na vie teka bokozala na mbongo donc o bakolo baloba oza na kingo oza mayaka te ta mayaka ebele Sylvie azalaki na bamayaka ebele mazanga kingo mais ntango apusani pembeni ya papa na biso mar na mama na biso aziza place ayekolata kingo mayaka ne wana ezwi valeur Sylvie atangi classe comme il faut asilisi classe na ye akotisi badossier na ye na banke arépondre na banke na totanga kombo ya banke wana te oyo alinga ayoka kombo ya banke oyo Sylvie atangaki akoti na Bellevue télévision pour comprendre 6e épisode na temps ya publicité te po bapesi mosu eloko te voilà donc la biso Sylvie amike vraiment kobeta sete abeti vraiment sete papa merci beaucoup a remercier bango aleli vo même na kolela grâce na bino nga lelo na sisi kolation na ngeleki bien makambo na nga nyonso tout tokose en tout cas papa merci mais naza na surprise mona osala bino ne naza baengage nga naza cadre quelque part na banque moko boye kutu bapropose nga boye bapropose nga boye mais tandis que Lise nani Aziza na Omar bango mpe bazalaki na posa mwana na bango Luna azala lokola comment Sylvie atanga Aziza alobi eloko moko abi Dieu merci ma fille parce que osali fierté na biso abi moi je croyais un jour ma fille à moi aussi azala na ligne oyo ozali mais c'était le contraire pas mwana na nga asali babiloko oyo ya komela cigarette na kati ya ndaku kobina na mobali ne grâce na kati ya ndaku donc ambiance pas kuta Luna donc tina kwani ko éducation vraiment bania tango mambeta na sapata sika voilà ozomona mais tango Liza bandiko nani Sylvie bandiko lela Aziz étant que maman apekisi moi donc ngai pa na nga namonaki yango eza larme à joie parce que aza orpheline de père et de mère moto atangisi classe azalaki te mais grâce à baparent moko boye basali fierté moko boye et voilà mama Keren Mayela ndenge adopte neteka maestro ngwana bamama ozomona atangi classe nesili makambo nyonso tout asilisi nini oyo bakole ye donc c'était bien passé mpona nini asali fierté soki ata baparent nde na sa mabele baza na fierté ya mwana na bango parce que Sylvie a honoré bango en plus vierge a gardé virginité encore tandis que Luna déjà badégradé de kala Luna baa na mbongo mais Luna abebisi vine ta Luna ndoki amoni sikoyo baparent baloba lelo te esali esoni mazwi telefone allo yaya epa na bino koyo nasi bobandi eza inscription balobi ne oui tobanda le 15 na tobandi te mais tobanda le 15 ok non ça c'est informatique de gestion banakala Luna ozalaki we potanga soki atangaki peut-être mosusu biloko ya papa na ye wana sikoyo ndenge aza bongo asuki totala lelo mwana na biso ya aveugle amérite biloko ya papa na biso turbo parce que bobo aza impoli ozomona avocat maotanga biloko taka avocat comme na niveau ya bino na bango bobima bokanga biloko na bino bokende parce que lupango eza su ya bino te ekomi ya mwana na sikutu wana posa toyeba papa na biso turbo apesa ye mwana wana nini kasi artiste sans début c'est un créateur etaki artiste Bellevue Kandi la patronne a créé film na ye a créé titre na ye Pisson 68 na kata Pisson version na elobi makambuka ya famille parce que nazoki ntango leur mère lancaki déjà film wana nazoki te ya kotanga Pisson déjà soki bible kutu ezalaki atoka tomeka kodécortiquer mwa Pisson wana par rapport déjà tokopesa bato mayele bato balandaka biso surtout famille libota ya Londres famille libota ya Paris donc famille libota ya mokili mobimba bameka kotanga
100% famille bota TikTok. Na bisaki bino ndaki botanga na verset biblique on a ya Psaume 68. Pour comprendre faire un film na biso. Mais ta que maman belle veza mo zombie. Mère aza bled, mon mère. Kota bato ba belle vue wana obi ke baza ba pièce rare hein. Et bandela bana premier épisode à koti kaka na 5e épisode si je me trompe pas. Non, na 4e épisode. Place wapi papa na biso turbo akeneki ozwa mwana na kati ofelina. À côté na 4 à côté on est na 5e épisode je crois 5e na 6e oyo teka aboko fulama ye beaucoup plus opesaka bandeko na ye C'est fulama déjà otomona mutu musu akomi filme 18 tableau nyonso ye na ye mabina akomi kokota tina bafilme ya bato tina na batableau mosusu oyo esengi azala te ka wana mpo ani mpo abina bato bamona ye ke abinaka bwana en tout cas belle vie. Merci famille Bota, merci pour consommer toujours film Psaume 68 verset 7. Ils ont filmé mon ego édiqué et batou et belé conseil on a ils ont vraiment trop capital même par rapport à bandeko yo. Vous avez bon on a bien dans la famille mais vous avez négligé éducation surtout ya chic. Vous négligé peut-être classe. Au père a la facilité au foot là yo. Au père a la facilité là muso routine yo na université songolo pakala mais on néglige yango c'est inconcevable film ya Psaume ezo et des bisoto landa yango pena écoutez ba famille ebele. Merci beaucoup maman Belvi kanila patron pour na écriture wana ya kitoko ozo faire voir batuki ozo la sabatuna ke oza poutine de l'écriture oza bâton oza mutu montre mutu boussole biako chuki hein à joie et puis à l'amigo jouer voilà tout ça la différence entre scénariste metteur en scène réalisateur na script parce que ma belle vie à cause année na idée mais là nous avons un script na parce que Bella eza entreprise à monene toi na monter na biso bazali toi na script no bazali mais sur une idée faux script za la wana malgré comme mais script na za wana comme film papa décortiquer film eza Bella eza ba grande société ne to mona ba ofit excuse ba ofida Bonatra ne to mona ba RTL ne to mona ba Vodacom donc eza entreprise moko munene teka parce que azoya kolakisa bato vie réelle voilà. Mais sur scène c'est ça non c'est faire comme la réalité c'est l'illusion du réel c'est un miroir de la société c'est la représentation des conflits humains sur scène devant public vraiment le maire la sabatuna ke azamwana ina ya solo ya lokuta te ya solo parce que Babylone ka bozaka ye bravo maman bravo ministre ya culture et art bolimbisa biso bolukela maman Belvi kandi ata ba sponsor ya danger ba l'extra na sewana pour soutenir maman ameka ko sala sous ba film ya danger pour éduquer toute une nation et aussi vraiment plaisir. Merci beaucoup tout le monde qui a filmé par rapport à tout ça la focus kaka wana te vous consommez toujours film Psaume 68 verset 7 et aussi la biso énormément à plaisir de filmer tout ça tina mois de décembre Belvi TV tout comme on a 500K donc pour tout ça la biso plaisir famille Bota s'il vous plaît nana poto comme on a 500K pour tout ça mère amone na ke to saeli ebe musala o elongo bani to leki la télévision poto insulte ba tout mais to leki na télévision poto lobela ba film na biso ba œuvre ya artiste na biso donc c'est un peu ça merci beaucoup na bande ko tout pour aujourd'hui beaucoup ya rola na biso na ba différentes chaînes bien comme on en souka lelo oyo Kovodor après makambo tout où il est kaki ya ba master na ba resi baza ba mora de la presse ba leke chupanda ba tout oyo azaki entouré na bango Kovo azoki tango sala analyse tataki tango lo baté mais lelo to vandi to moni ba vidéo ils ont circulé il y a des gens balobi que non Kovo jusqu'au preuve du contraire azala toujours na ba mora de la presse na ba resi baza mais Kovo to yambaki na plateau to na biso ya bisinga ke atikala jamais ko za ba vidéo eza ya kala d'après yo eza kokitisa mutu to eza
baolinga basali ka personnalité ya motu. Vraiment, merci beaucoup. Là, on a le bateka. Toyebanaka tozaka bandeko te. Toza baninga mais toza bapure te. Donc ngelo na osenga moni mokili ya mabe. Esika peut-être moninga azozwa ne fils kata mwa kwanga na ye. Koma bino boya koluka batia moninga côté bino bozwa nini pendant tout ce temps mpo ani baya na bavideo wana te mpo ani babimisaka yango te mais oui Remi aboyi mpe bango te bazalaka baninga baza bakamarade bavanda balianga mpe nayebi ke Remi na Moura to bana kovanda ekirindika tonoza biso nya to wana même moral ozomona lelo moto na moto apesa vraie position na ye yo ozolobela motu boye nga alobelaka motu boye ezalaki sans rancune mais ale bango bakoma okenda yango esengaka lelo mana eza bongo donc motu vraiment motu tu apesa ba vraie position na ye il s'agit que bonjour te ozomona Remi esala eningisi nango mokili te eningisi nango mokili te Remi oza ya bela kotikala ya bela wa famille libota vraie famille libota Remi nga nayebi yo nayebi no na bamoma oyo toza na wana nanu ozotelemela makambo mosusu mpo na Belleville nga nayebi ya Remi babebana mpe na bato ebeleka mpo na famille libota wana le bazalaki ensemble ozalaki wana nazala wana baseri oyo Remi ntango mare asali anniversaire oyo Remi ayelaka ye kado wana asumbelaka ye gato oyo eza na bato ebele banionga baloba mpona mwa baarte mwa mike tokozongisa nyonso na tv ate mais Remi atelema asilika abinga nde naza boye naza Belleville ou rien wana kutu kala tanga utasola pamba na opusa na ta peme na belarte ozomona bandakala boyanga na video wana te mpona nini bandakala bolobelaka yango te mpona nini kaka lelo en tout cas biso Remi aolanda nde bino te boya nango lisusu ata kutu Remi yango afingi Belleville boya nango lisusu arépondre nde bino te yaya wana ezaki motema mabe bianka tosola na moke mais bino mpe toke tozonga malgré tolobelaka Belleville quand la patronne tout yango en général mais ya na bapv na bino mpe bosololaka na baautre bato mpe oyo bafingaka Belleville quand la patronne là c'est vrai tokobeti nango libaku te yaya nayebeli omo boye Remi alobaka abi tozalaka bapire tozalaka bien to banosola bien tozalaka même moral lelo moto na moto akóma na position na ye teka toza binemi te ata na bandeko na biso misusu bandeko na biso ka ebele wana toza binemi te tobanda kosola bien tobanda kopesa na bambote so na bike tobanda kosola te lokuta wana tokosa public ozomona tozalaka bapire tovanda tolia à l'époque ozomona mais pour le moment motu na motu agarda bande mpona nini naboya un jour ozwa video mo boye tomenano masango ye nango na internet otie mpo nini obebisaka peut-être mosusu place nga na vandaka place nga na lalaka yo olingi osala nini yango babiloko baolinga basala pa Remi yango mo biloko baolinga basala pa Jeima Ibele banda kala wana mpona nini bayaka na biloko wana te mpona nini balobaka yango te ntango bamoni ke peut-être mosusu moninga mwa cheche ne ekoti Jeima azwi mutuka Remi Kovodor azwi mutuka Muchopa azwi mutuka ekoma bebisa bango déjà moral bazwateka mpo ani bango parce que biso toza na place oyo eza ke aliaka na bato ayebi mpasi ya bato ayebi ke moto ndenge aza bongo ayoluka mosala epa na nga donc na omaltraite te na kotina ete afingela nga bato beaucoup plus sala promotion ya chaîne na yo na ndenge na yo moko zo bafilme ya Bellard tia na chaîne na yo okumisa filme ya Bellard adéclara ni bafilme na ye talaka eloo moko aloba kokumisa nga Belleville te bakabolaka gloire ya Nzambe na moto ya mokili te abiki sala promotion ya filme enoke promotion na nga Belleville yaya siko moto ya modele wana avandi atali abi te bato na nga bakoma na otambola makolo te moto mpe oyo yaka na zwa mutuka Kovodo oyo yaka na zwa mutuka Remi Kovodo oyo na zwa mutuka Papa Kulutu ayo na zwa mutuka
sikoyo bango bazovanda baotala ke bango baza na tilo baza na makolo bango ne bango ne baza bongo ata quelque chose apamba oyo bazozwa te yango moni ezobota ba haine baotala te ndenge bato so totiki bango boye bakotonga te na baimmeuble lefo toluka totia bango bazala mosika mutu wana mpo baniokwama bakemba me lokuta na bino lokuta Jemima azaka famille libota Kovodor azaka famille libota Bijou la reine famille libota Muchopi famille libota Teka famille libota Papa Kulutu Noko Demer famille libota Ngamoko mwana suka famille libota Yaya ba changer l'équipe et gagnera te. On ne change pas l'équipe qui gagne. Merci beaucoup. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Bien comme on a suka famille libota. Par rapport à dire nous sommes bandeko ba olobela pona Jemima Ibele. Là oyo ka kiango et salon ndenge. Yaya kopa moi koya na TV omoni Bofeline babunisa bango te. Ozomona. So tali majorité tout o baza pembeni la patronne so landeli bango maka aza Ophéline de père, Ophéline plutôt de mère, to papa na maman bazate. Ozomona avanda kana bat na batu bana bitike lokola ye moko mama na biso. Lelo baovanda koya na TV koya koloba ke Jemima tongaka mère na banque. Yaya banda kala oyaka nango te mpo na TV te kato songa nanu olobaka ngo te mpo na nini modèle Jemima na ndenge aza bongo okoko bete massage totalement Jemima ala so kati boye belva bimi so kati boye kandi abimi jeba Jemima wana ozomona fille moko boye aosala mosala na ye bien aosala chaîne na ye ezokende évolution moko bien mais comment yo mama mokolo oyokele keto mama mokolo okokela mwana bata moke keto pou na matcha to na kitsa volume na soutien rouge na kitsa to na matcha mo biloko ni atu atuni mutu na kitsa to na matcha te maita na matisi mama singa nani mama singa soutien rouge komona mwana bata mokie lokola Jemima Ibele olingi nini na vie na ye na vie ya mwana bato ma ozoluka nini Jemima kufa po bino bosepela to lelo bela benga na Jemima abengane te ayebi akomboni ke naza na équipe eza force équipe eza makasi équipe nange lenda bana nga baninga na pamba te bayaka mpe na TV te mpo na ofinga bato basalaka beaucoup plus promotion kaka ya bafilme na ngai suka avanda atala bi moto oyo amokolo ebelaka wana avanda atala bi bato oyo ali baolinga baya nango po bakoyisa bana na nga mais jamais nayaka na bana nga main forte nayaka na bana nga main dans la main nayaka na bana nga maboko likolo eloka prière oyo bana Israël banda osala contre Egypte so bakitisi maboko balembi so batomboli baoganye kaka elokola biso tokokita maboko te toyaka maboko likolo elongo yaya elongo na Nzambe ka yango moni bela ezokendaka kaka emataka kaka bela azopepaka yaya lokuta teka baza basemba bazozo makolo kilo bazwaka te bamoni Jemima mwa batamoki asombi mutuka yango bakomi konyongela ntango azalaki na makopani bayaka na makambo nyonso te Jemima moto na succès Gogan moto na minya abinanga bibianka naluka eloko bamatanga na minati babelvi baokandeni nde batiaka bao na minati nga biye ndenge aza bongo kakipaka koloko aza vraiment ko président Fally Ipupa ativa kara na niveau moko boye siko Jemima ntango batiaka na minati abibianka naokaki gu eloko na lukanga bia omoi mokonga batiaka nga na minati Jemima okaki gu nga bianka na yokaki yango yo po yoki yango Jemima minya Jemima moto na tembe mama moto na succès Jemima Ibele yango moni succès mwana bato ya mokie wana ekotia bango trouble mutu likolo bakoyeba te basala ndenge nini yango moni baolinga bakoyisa mwana bato me baokoka te chora na rutu chama magi na para ya sinda bana do na bala mafaba kimongila embodon grind
bamemaka moto makela bokila te noki torkimisa banyama karama mpe koto afumba misu batiki baposo pilipili na tomate elataka variese moko mais jamais ebete ekipe moko ndinzi bapesa miso komona ya bula azomona baimmeuble azomona baamer orka azomona ka salite na poubelle mbisi abengama jamais likabu sans pourtant mungu ekota kati na ye nyonso ezolukama par rapport ya bablokisi apparemment au début mama Belvi kandi abloka bandeko koseledis depuis mama Belvi kandi abloka baresi baza ndepesi mwa baambri oyo babimisa bavideo tekele oyo naoloba na yo obi toa na double blocage obi toa na double blocage abloki nani Jemima abloka mama mokolo na matisa to na kita matisa na matisi volume yango moni abloke mama mokolo azwima mpala yango mona osala mwa bato moke émission ekama blocage nde biso bato nyonso to batomboli bavideo ya Remi oyo mare ablokaki bango mais soki bablokaki bino bokufa bino moko mpo bozalaki sage te bozalaki mayele te mais koma bolingi bokufa na bandeko bato basali na bango eloko te bolingi bokufa na bango na ekulusu pourquoi Jemima bloqué mama mokolo atandi kende eza rapport moko eza te na mama koko oyo ngano to na rapport te na mama koko matisa na mama koko ngano to na rapport te yo na ngali likambo nini mwana bata mokieche mama mwasi kitoko bongo amoni ke rapport ezokende te abloqué na yo yango azoyala te ofinga mwana bata mokie oyo wana batali babi jamais tozalaki biso na te longo Remi akotikala kuna ye akotikala te il faut tokosa makambo mpo basala nini balongola Remi mais lokuta na bino bablokaki bino bozalaki mayele te boza bata bilobaloba oyo naza omilie ezalaka te epesa vraie position omilie ezalaka te onga naza boye naza lokola pepere naza lokola nini oyo ide te pesa vraie position oza muta peperde oza muta idps oza muta idps c'est ça eloko yango biso toza nango bamoni ke baomona kene eza bongo toza na temps lisusu na bango babenganaka na chaîne mona no travailler boyo mpona mpona zaka muta famille bote babenganaka na chaîne babengana na chaîne wana famille bote mpe nango batamawa baaccepte na bango yo baleki ya bana famille bote eza gu ozomona ozomona teka ntongo bafani batali en plus eloso emati bao mafuta ta bamoni susu masolo abela reye oyo ya papa na biso migra ta bafani batali babi bachaine ekomi kaka famille bota ekomi kaka belle bachaine susu ezalaka susu te yango bafani bakomoluka nini ke babebisa réputation baninga oyo biso tozala bloqué jamais nga bakobloke nga na makambo na nga yo bablokaki yo na makambo na okufa na makambo na yo moko soki yo koluka babloke Remi mpo na nini oluka babwaka Remi mpo na nini oye na bavideo ya kala oyo kutu mwana bato emiso abosana na yango emiso bavideo yango mpe kotala video wana omonanake Remi alaki na pongi aki na elongi ya pongi eza video ya kala vike Remi mpe kovo na yo eumeli change na look change look na tindo Remi change look ata nini oyo ata periko mopao cha peri so te zela famille bota bosomela Remi peri atena mutu bo achange na look bo kovo eumeli eluke ba problème mona video momo ya 2022 mais basunza 2023 viko zaka na kovo change en tout cas eloko nga na oyebisaka famille bota toza main dans la main toza toujours na bolingo likambo esi moninga kobeta yango karate yaka défendre moninga yaka défendre ndeko na yo famille bota osala bien mpo oleki komona bo makambo mosusu ezoleka wa soki tozalaki na mama aza mayele te bapa bengani biso mpo azwaka barapport azwaka ngai mama oka ojema bloke wana akoselanga makampa egérie wabanda yango epa na ngai ozomona
abandango epa na ngai na finga bela na sala boye ozomona yelanga ba preuve utile ba preuve tangible ezalaka te bayaka nango te eloko ngaka na osenga vraiment eloko nga nalobaka na famille libota ya bolingo eleki nyonso bolingo eleki nyonso soki toza na bolingo te ya to banopota na biso alors monguna kota te banguna bayotia biso na séparation te tozalaka main forte ozomona Jema Zaya Kimia Rémi Dor, Rémi Kovodor Zano Kimia Rémi Elo Ezate. Merci beaucoup Bianca, Bianca mon asuka famille bota to comme na suka masona biso par rapport à Nezalaka. Nega Bianca le bien petit message mon trop capital même. Abi famille bota to zalaka scotché, soudé et puis union fait la force. Mon sapi mo sokola jamais longi. Faut à la 5 pour sokola toujours longi. Papa Kouloutou, Jericho Betox, Kovodor, De Mer, Jemima Ibeli, Ibutu, Bijou la reine, Rosie Mouchopi, gros bébé de la presse, Yawanagasi, Jemima Ibeli, Tekas Perfi, qui encore? Mona Souka Bianca, Migra Malundi, qui encore? Tout ça pour moi, Ebele, l'herbe Simbi, Tania Baoso. Merci beaucoup, félicitations à moi, Nabiso, Babi Fete Zagi Lobby, carré. Malgré Ngai, Nanazui, Gabote. Nazo ya nazo mafeba o nazala na kimbongila Tania bongote hein. Merci beaucoup donc tout ça la scotché branché soudé et aussi la biso plaisir to continuer toujours à consommer ma film na biso surtout ma belle comment ma belle mère pour filmer des arrêts to ko fo no sanga plaisir Pissom 68 verset 7 neye lisusu boye et na makambo 6e épisode déjà ekotaki lelo j'espère que tu vas 16h déjà maman au la biso 7e épisode. C'est sur le 8e épisode. Mais à ça, on est au 8e. Alors, ça, mais à ça, moi, ça m'a dit, bon, total la bobo, sougané, nini. Et puis, moi, on est avec les bons. Non, non, pour ça, ma film est la fois avec la mona. Aba samé la mona. Maman, Sarah no salaï kuna. Mon différence entre Yona et l'autre là, c'est ça, écriture. Et comme les lits. Et jouer les lits. Na esere les casting. Et keseni. Tala. Maman, pili la tomate de la taravarez moko mais jamais bête équipe moko. Vanda na yo na ngwene na yo. Vanda ngwene na yo Belvique kan la patrona. Mama kakave. Jour on te coûter nebwe. Na télé teka. Mais on a mystique mais on a vraiment sensible. Mais on a mystique mais na en tout cas bana yo elongo idolâtrie te bakumisaka mutu moni grand mpe to nzambe aza yende après nzambe eza banzambe nzambe biso seza bamare na biso bafamille na biso soki biso bafamille peut-être bamare baasu te mare aza loka remplace mama na biso boni te nalinga ye donc c'est un peu ça bien ka tokomi na suka mot de la fin par rapport à émission oyo epuis tokabwana biso na mot de la fin nange eza kaka ke tokonsome filme na biso donc tozela yango ndenge amana koma 16h ntango ebeta boye nadaa na kati ya belard donc naza na telefone nanga déjà donc ezokopesa nga ntango ezoya en tout cas koleka video wana te koleka chaîne wana te mpo soki oleki ka belard oza na malédiction mpo ozwa bénédiction fo kota na belle vie officielle donc kotima na belle vie télévision plutôt otali film mpo ozwi bénédiction ocomprendre na mokili baviva nde nini c'est ça parce que kuna leson ezalaka vraiment bamote na nga na Sylvie Bahati et pourquoi pas Tania Baoso. Un grand merci aussi à Junior Tofla. Babi vraiment place à kitoko bonaka okepa na bango. Merci na Nene Nzimbi la brésilienne, Doris Mwambani Kisoka la patronne, Rosie Mboui international Kabobo, Miss Margot la patronne, Tonton Grace Nick Bams de Brazzaville et pourquoi pas Patiti Tenge Chico Sana, Jana Banaka ya Motema Rodrigue Bangala. Vraiment donc on a ngabino na tina bobino pe bolingra biso vraiment na tina et pourquoi pas Chouchou de Gaulois. Vraiment merci beaucoup pour s'abonner massivement à Caroline Ikwa Télévision et pourquoi pas na Bianca officiel jamais vraiment posé là-dessus et na évité quelqu'un dans le besoin on boka wa Chaura na rutu chama mege na barabara IFC na ba na dodo na bala mafuba kimongila embondon cry ba mema kama tamakeli na bokila tino kito kimisa banyama tinkulu mutunkulu mwana mutu kaluta kumaki mbiko
naoyebisa yo Renate Ndaye il faut kumbongo elingaka makelele te. Voilà. Félicitations vraiment la marche de santé malgré que nous qui t'ont vraiment en tout cas bravo vraiment Renata Ifoko. En tout cas mbongo elinga makele te mona na malobi ke mbongo elinga makele te mona na kande na ba œuvre. Merci beaucoup na groupe Les Baouda Cinéma. Là je vois directement notre CG Chic Boto et puis Souriance le chef Kalema Lionel, pourquoi pas na Jeanne Chatoun, Jeannette Kabouya, pourquoi pas na Chantal depuis Brazzaville, pourquoi pas na Chancel, pourquoi pas na tout le groupe Les Baouda Cinéma, tout ça ensemble. Quant à moi, je tiens à remercier tout Balinga Teka Super Maestro moi la maman. Bokende ko s'abonner à la chaîne na Teka Super Network donc et au ça toujours plaisir. Famille Bota. Moi coude ikuna na Teka Super Network et au ça ekito kimos par rapport à nzamene azotinda biso na mokilo tout ça la musala pour toujours maman belle vie kanini na ba œuvre na yo azo sala biso balibanga eza na hote. Mais libanga soki ezalaka na famille Bota Paris, famille Bota Londres, famille Bota 100% famille Bota TikTok. Je vous aime énormément. Là dans mon momi Mungala, mère de Troyes. Namoni Bellon. Namoni Beni famille Bota. Bah ça vraiment tellement ébélé pour ne pas citer comment nous sommes ébélé le awa. Merci beaucoup na Migra Malone na ma caméra sur mon terrasse performance instrument ma mère. M'a toujours soigné boboé. Ma next na ngai. C'est na bokasi ya Migra Malone na ma caméra. Et famille Bota go solo hein. Sotali j'ai comme tox Bogar. Otali Kovodo. Otali Teka. Otali Ibutu. Otali Kasli Solo. Otali Bianca. Belle. Oh! Merci beaucoup. Otali Migra Malonzi. Toté Malabiso par rapport à des Alara. Otali No Represse. Voilà. Otali Ibutu. Merci. Et Belele.